bato oyo basepelaka peut-être na liwa ya musée Laurent Désiré Kabila. Po bato basepela na liwa ya musée Laurent Désiré Kabila te. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bandeko, il y a Vision Plus télévision, beaucoup de partout dans le monde entier. Et bienvenue dans votre émission qui vous informe sur tout sauf rien. Et nous avons présenté l'émission où on est beaucoup de gens. Tellement ébélé pour nous la marche, pour nous réclamer la libération. Il y a mon amboka Idi Kapen ou Kangama depuis le régime il y a mon amboka Kabilati que le régime mon amboka Fachi Azakaka na kati ya prison ainsi ses compagnons au bazo purger peine moi connaît na kati ya prison et lelo to est sur place na moi sinaye to un peu sur Makambotali mon amboka Idi Kapen ti lelo procès suka wapi ba komi wapi ba osala ba marche pour suka lango ezala nini to ko ebate est-ce que bazo yamba bantu bazo yamba bantu obaki changement de régime na état de droit est-ce que état de droit yango zali pona un groupe d'individus to pesa li pona congolais nyonso yango to yeko solana maman na biso to ka basango ya mon amboka Idi Kapen aussi na ba démarche ba osala pona libération na ye na ba compagnon na ye so ba comme na niveau ni maman mbote papa boni maman malamu ke toye lelo na marche ya bino bosalaki na bandeko azado pona ko senga libération mo mboka Idi Kapen na ba compagnon na ye to moni bozale bela to banaki marche bakati excusez-moi qu'est-ce qui se passe est-ce que avant ça la marche ba formalité za qui rempli ou pas toutes les formalités ezala qui rempli même ba policier ba sepeli kaka te to sala marche oyo tina bango moko baebi biso to ebite. Mais tu as constaté que baza parmi bato oyo nga soki na sali ba analyse malamu bato oyo ba sepelaka peut-être na liwa ya musée Laurent Désiré Kabila. Po bato ba sepela na liwa ya musée Laurent Désiré Kabila te, il faut baluka vérité. Il faut baluka justice. Ba ba vérité eza wapi. Mais na tango baza ko bloquer pour que vérité ye banate pour que justice esa la mate. C'est que baza parmi batouana baza ko persécuter mibali na biso donc baza na esengo pona pasi oyo komelaki musée Laurent Désiré Kabila. Lelo mona mboka Idi Kapen na ba compagnie na ye santé zali boni na kati ya prison. Ah eza pasi ndeko na ngai. Okoki ko kanisa batu bavandi pene na 19 ans na kati na boloko ya biso. Ba okoki ko zala na santé ya lolenge nini. Santé mingi ya batu eza médiocre batu ya ba malade ebele une dizaine basi bakufa pona kozanga ba soins pona kozanga secours bakufa batu mususu lelo bazana ba malade donc pona problème ya santé eza malamu te po soki liwa eza ko intervenir une fois te plus de 10 fois santé ya batu ki ozala lolenge ni pona kozwa ba soins eza facile te baza na santé ya malamu te. Ba santé ezali malamu te est-ce que ba soins médicaux bazozwa ko lolenge longo bani to pe mo bakale ezali toto mo na régime oti koleka ka lolenge ba policier bazosala bakale na babalabala nde lolenge moko pe pona kozwa ba soins sanitaires eza peka na bakale mutaki obanda maladi mais po ekoma ba permettre ya bima na hôpital ekozwa processus mulai pe tangu mulai donc bakale eza ndengo zolo ba yo moko bakale pona kozwa ba soins de santé na kati kuna prison. Lelo visite ya bino famille bana na yo bozo kote na bino bozo kote na mwana mboka Idi Kapen bozo solola to pe bazo empêcher bino bo kote na kati kuna. Bon sikoyo visite ekoma après ba démarche ebele bato wana bakangamaki tosalaki pene na 5 ans visite ezalaki malamu te. Tout la visite est juste dépôt à nourriture pour une fois la semaine. Visite est kaka dépôt à nourriture. Les lots visite est comment? Pe dépôt à nourriture est comment? Mais si quoi baza ko permettre lisusu bana kokota te. Bana na biso ba mona lisusu ba parents na bangote. Ka biso ba parents pe mikolo. Mais bano baza ba mineur en deçà à 18 ans. Ba ko mona ba parents na bangote. Procès ya mwana mboka Idi Kapen et comment la niveau ni procès salamaka pe tikalaka ouvert jusque là procès est ouvert mais bato baza détenu kuna na kati na prison procès salamaka na injustice ya monene procès salamaka na lokuta ya makasi
procès bazali kosenga ezala public bato nyonso bayoka bazali ko bâcler yango donc procès esalamaka malamu te procès ezalaki monté na bamensonge ya pièce ya lolenge nyonso ezalaki procès moko inéquitable. Et bakonzi oyo bazalaki to basambisi bazalaki na madossier yango ti lo balobaka nini? Basambisi bajuge ou bien bavocat bazali basala badémarche na ndenge na bango mpona kolakisa ke dossier procès ezalaki malamu te bayokela bango te bajuge basalaki procès na lolenge basengaki bango basala nsima mpo bakata batikaki yango ouvert bazali bamisusu bakufa bamisusu bazali poursuiva dossier balemba batika. Mwana mboka Edi Kapene au juste asambaka na nani? Ministère public ezalaki fait alamba ba parti o bazalaki ko accuser ezalaki famille présidentielle nde toki kolobaki asambaka na famille présidentielle oyo ministère public ezalaki alamba asila kotika biso. Lelo famille présidentielle wana eza lisusu na pouvoir te tozo espérer nini pamba te depuis mokonzi Fatia Koti ba démarche ni jebo wandi ko entamer pona kosenga pour soutenir projet ya procès wana pe suka ya dossier wana régime elekaki ya président Joseph Kabila to banda ipeka kosala ba démarche pona libération na bango esika tozalaki kosala ba démarche pas président Laurent et pas président Joseph Kabila aza moko ayebi pe dossier malamu ayebi ke bato baza na kati bazali ba innocent ayebi yango malamu mais tozwa suite moko te tozalaki kozela amnistie ekwei bakobima babimi te apesaki ba amnistie mais babima te organisme ebele ekata kosamba wana ke baza ba innocent et akita bango mais batika bango te régime eleki tokomi na régime oyo tozo continuer ba démarche na espoir que na nouveau régime tokozwa quand même solution ya malamu. Lelo tango bino boyokaki changement ya régime et komonaki ke non bato mosusu bakozwa grâce présidentielle. Est-ce que na kati ya liste wana bakombo ya mwana mboka Edi Kapene ba compagnie na kati ezalaki te? Bakombo na bango po totangaki liste te mais na kolandisa na ba infraction et bénéficier na grâce présidentielle bango baza na kati ya infraction wana po batiaki bango na infraction politique elingi koloba baza parmi ba bénéficiaires ya grâce présidentielle toza kozela ti mokolo ya lelo lokwa tomoni ezosalama te yango totelemi tosenga po grâce présidentielle ekoya pe likolo na bango pe babimisa bango. Depuis régime ya mwana mboka Fatia Koti combien de fois déjà bosali ba action pour na kolakisa yeke non? Oui, c'est la deuxième fois to sali ba action ya marche. Et puis ba démarche monsieur se salami déjà na kosenga na niveau ya Semco to kutala na bango to senga to tika ba dossier Semco yango pe eyebi malamu po ba pesaki bango moko ba yebaki pe ba pesa bango pe grâce wana bandima kobimisa bango Semco to yebi ndeko na nga eza pasi komona makambo ezosalama na kati na mboka na biso eza vraiment injuste. Eza injuste bato wana bakoki kovanda tikino mokolo ya lelo na kati na boloko te bakoki kovanda te po baza ba innocent. Bato wana mutu lokola mobali na ngai na ba consort baza na sima na ye balitaki mpona kimia ekota na kati na mboka wana. Moi je crois que bato ebele baza kotika yango na sima ya mokongo soki ezalaki ye te nandimi teke lelo tokokaki kozala boye nde toza na kimia oyo po na kotelema na ye na loyauté azalaki nango na chef de l'état azalaki kosala na ye na oyo ezali fidélité azalaki nango atambwisaki mboka oyo na moment oyo ezalaki fatidique moment oyo ezalaki critique mais ye atelemaki animaki kose sacrifier po peuple congolais pe mboka ya Congo ezwa kimia atelemaki na ere oyo mboka ezalaki même divisé tozalaki na 3 pays na kati na pays moko oyo tozalaki na RCD je crois na ngambo mususu tozalaki na koki koloba gouvernement ya Mbemba tozalaki awa na Congo
pe batu nyonso wana ba chef ya ba nini nyonso wana bazalaki lokola ba président na kati na ba parti o bango bazwaki na tango wana nde salamaki ke Musée Laurent Désiré Kabila akufi. Imagine toi mboka ezali divisé en 3, chef de l'État akufi. Batu nyonso wana baza kozela nini elingaki kozala nini soki massacre était ben santé na kati na mboka o mais pona message epesaki mobali na nga na télévision etambwisamaki partout na ba frontière pisika nyonso bayokaki même ba opposant oh bazalaki déjà ba président na ba parti ya mboka mususu bayokaki message wana ba obéir na message wana pe kimia ekotaki na kati na mboka nde kimia wana ti mokolo lelo tokomi na ba élection mais pona nini mutu lokola ye o akoki kozala ta héros ya mboka oyo. Pourquoi bakoki ko garder na prison tikino mokolo lelo? Est-ce que kozala loyal, kozala fidèle et comme péché, to et comme crime ou bien comme infraction na kati na mokili o? Toko prendre wapi puis toko suka wapi na ba problème ya lolenge o na kati na mboka o. Et puis toko s'attendre que mboka ezala élevé kozala élevé ndenge nini? Na manque d'amour ya lolenge o, na manque ya justice ya lolenge o mboka kozala élevé ndenge nini? Démarche bino ba famille bozo lité. Bozo mener pardon. Est-ce que bozo na bato soutenir yango to pe bozo ka bino moko? Toza soutenu na organisme à droit de l'homme à Zado et puis na bato baza ensemble na Zado ba organisme à droit de l'homme kaka bangonde baza ko sunga biso muke ba mi pesi pour te sala ba marche auto zali ko sala mais entre temps police na biso moko eza ko boya to sala marche o ezali pacifique. Lelo Senko o binu ba yebi dossier yango botika ba memo ya ndenge na ne pona kolandela pona dossier yango balo bakani. Semko balobi bayambi dossier. Semko bazata bato toki ko tuna te balobi ni po Senko ezwa décision ba classa dossier ya mibali na biso na bato il faut ba bénéficier na grâce présidentielle. Eza classé. Tozata na tina ko tuna bango nini te. Po dossier wana na bango na biso to yebi na bato ebele ba yebi. Donc Semko endima Toza ozela Semko et Katalikambu, Semko est autorisé, Semko est l'anda démarche pour tous solution à libération. Il y a mibali na biso. À part Senko, est-ce que l'autorité mususu batiaka moi mais surtout batiaka moi malobate par rapport à dossier yango comme batite ba autorité basé belé ba baza opposition mususu na majorité balobaka nini pour na dossier yango? Ba autorité il y a majorité, ba autorité au lobby, il y a opposition. En tout cas, bato ebele, basenga ka libération na bango. Bato ebele, bayebi ke baza ba innocent. Mais jusque là, esika dossier kangami nde toyebi te. Pourquoi peuple eza ko senga? Bato ebele ba opposa baza ko senga et que libération eza ko sala mate. Wana nde toye ko tuna mboka pe ko tuna ba autorité tina nini likambo o ezoleka na boye. Ce que le même mise mots en assez on a même noir en assez pour empêcher dossier avancer. Ce qui tomoni ezo salamate et que baza na droit ya ko bénéficier na libération na grâce présidentielle. Tokoki koloba nini? Eza na force moko, eza na même moko invisible, eza la se alikambo wana o eza ko boya bandeko o bazali ba innocent babima na kati na boloko. C'est que eza na même mise parce que sans la bango ba uki kozala tikino mokolo lelo na kati ya prison te po baza ba innocent ba coupable baza ko tambola ba libre ba coupable baza même ko sala baza na misala na ba bureau baza ko sala baza ko tambola baza ko seka biso ba auto za innocent tikino mokolo to za na kati na prison. Mais pourquoi ceux qui autorité ezali justice ezana kati na mboka o ceux qui likamu susu ezate e ko kozala ni lelo à peu près 18 ans 17 ans aux Ayomoko, pas en prison. Vie et zandeng, nous vivre comment? Vie et passe, nous vivre par la grâce de Dieu. Ngamoko soki natali na suka kana ko conclure que Nzambe azana bomo ipe toza ko vivre par sa grâce. Pour grâce na Nzambe, soki ozana ngo eleki nyonso. Mais passe ça makasi. Bana bazotanga. Bana bazotanga na passe. Toza ko lia na passe. Nakotala ngai kande na fandi boy fomo na pasi na ba o ba ebinga so amoni ngande na telemi boye ba o ba ebinga ba ebiteke na sana pasi ba komona pasi esa kotanga manakati na bomo na ngai toza o vivre na pasi lelo tomoni marche na depuis ya memo ezaki empêché prochaine démarche ezali nini to ebina nute
makasi na biso, ça c'est la voix des sans voix. Toi na voix te, voix na biso nde yango. Donc tokoki kosala nyonso kaka na nzela kaka ya marche. C'est la seule voie. Toza okot tokobongisa toyebi te sima na tokosala nini. Je suis sûr ekozalaka marche po toza na lolenge mususu ya osala. Régime Masika Ekoti, avec tout ce que nous vivons ici, l'état des droits est installé à Mboka. État des droits ba installé na kati na mboka oyo. Bon. Bato lokola biso, biloko abosoko poser bato baza libre, bako répondre lolenge mususu. Mais biso tozo vivre, na ko ebiso ke état des droits ezate. État des droits ezate po o naza ko vivre normalement. Ce qui n'a juste signification état des droits ezate. Na ko lobaki état des droits ezate. Pour ceux qui n'ont réclamé libération mobile nanga, la seule voie au nasanango. Ba policier ba telemi na nzela balobi boko tambola te, boko koma na objectif na binoté. Est-ce que état des droits est ça? Parce que ça juste marche ça pacifique. Bako pekisango pourquoi? Pour nangai na o nyonso naza ko vivre. Na ko koloba te ke mboka ekoti vraiment na kati na état des droits. Na ko koloba te. Maloba na yo zanini ya suka lobati suka émission o lobati na président de la République Président Félix Tshisekedi a libéré Mibali Nabiso. A kosa la justice. Et kosa la juste. A kosa la justice na bango. Pe na batu lokola biso toza ba victime collatérale na crime na pasi oyo na injustice oyo toza kobika. Et kosa la juste. Ce qui na landi prière et à président de la République na moni a décrété puissance na nzambe ekitana kati na mboka o apesi nzambe mboka o na maboko na nzambe seke apesi nde arme moko pamba o toza nango pona kobunda na kati na mboka o eza prière soki na sali synthèse ya prière na ye alors lokola apesi mboka na maboko na nzambe nzambe eza nini puissance ya nzambe eza nini justice o ezali prière eza nini soki eza amour vérité na justice te o toye kosenga eza oyo ye a décrété na kati ya stade de martyrs. Vérité, justice et puis amour. Ndé le retour kosenga, toza kosenga apesa grâce présidentielle na ba innocent. Akosala justice, nzamba kopambola e, akopambola règne na e, pe akopambola mboka na e. Bandeko ba accompagner yo ba association so ba accompagner yo moi liloba ipa na bango pe kozala mwa malamu signaka. Naza ko remercier bango mingi bino ba journaliste. Organisation à droit de l'homme, organisme nyonso à droit de l'homme, ba église ebele o isu etamboli na biso, ba famille, ba ndeko mususu na balabala tangi kaka akoti alobi bato ba souffrir pamba pendant longtemps, ba tamboli na biso. Naza ko remercier bango makasi, ko senga na bango aussi longtemps nanu likambo esilite batika biso te. Basunga biso Nzambe biso a opambola bango. OK, merci beaucoup. Oui, fidèles internautes, tout ça toujours na OSIKA, isika wapi bandeko batemi tellement belé pour réclamer libération ya mona mboka Edi Kapen na bandeko mususu na ba compagnie na ye o bazalaki baza incarcéré na prison ça fait maintenant plus de 15 ans na kati ya prison. Reçoit quelques interviews na bandeko, boka réaction ya bandeko par rapport ya o état du dossier et puis toko ngo sima. OK, merci beaucoup.